Ça va? Ça va bien, prophète. On va commencer. Ah, au bon goûter, hein? Au bon goûter, prophète. Mets-toi ensemble. Merci. Bon, il faut seulement comprendre quelque chose. Il y en a qui est un peu de temps. On est en orientation sérieux. Tu vois, mais ils ont déclaré, ils ont le non, chaque chose a son temps. Ça veut dire quoi? Ils ont un sous on a eu la 4 églises. Ils ont un sous la délivrance. Il faut qu'on mémore une exploitation spirituelle. Donc, mon non, ne me expliquer papa, tu as un problème d'assurer. Non, il faut un mémoire Mozambique. Prophète, pardon. Est-ce que tête? Non, mon sœur. Tu vois, hôtel, et comme Ramabé, Souki, Batoubapi, dans l'étation Mabé. Hôtel, vous êtes au voyage, ok, en France, au Rwanda, dans la famille. Dans l'hôtel, cela veut dire quoi? Ah, pour Nanga, ils ont chambre haute. Chambre haute, le lieu de Mozambique. Donc, il n'y a pas pour la canaille et c'est une délivrance en plein air. Il faut une délivrance privée. Parce que, au moins, tant Jésus est ma disciple, est-ce que je bon matin la chambre haute? Je vais vous quitter la vie, vous êtes délivré. Bon, prophète, il y a encore ma campagne. Il disait que ça, la Kanzambe a délivré partout, place sur Zala. Non, ma bête. Donc, aujourd'hui, nous avons encore des délivrance dans nous. Écoute, le moins 5. Zala à l'aise. Sois à l'aise. Le moins paye un sandal. Le moins sandal. Oh, kababa. Ma soeur, aujourd'hui, Dieu va te délivrer. Amen. Je te dis, ma soeur, moi, Dieu m'a donné l'onction. J'ai l'onction et oh. Amen, papa. Amen, papa. Amen, papa. Oh, Jésus. Amen. Amen, Moussa Nzambe. Oh, amen. Le moi oh, le Saint-Esprit. Oh, Nzambe. Le Saint-Esprit, message moko. Gondo ya basaka baba. Oh, kababa. Bima, toi, excuse-moi. Bima. Toi, excuse-moi. Sors. Jésus. Oh, Dieu. Oh, Saint-Esprit. Sors. À propos, il y a professeur, il y a Pesaki pour la maman. Mais à ma grande surprise, dans le komikuna, prophète il baku, azoe bisanga ke maman oya botanga na yo, alati sanga masque de vieillesse. Yango nazo bala te, nazo so mobali ya malonga te. Nyoso na pour nini? Pour maman nde aza la base ya makam nyoso ezo komela. Ya na pesi au réseau. Moi na condamné au biso ezate pour mam nyoso nga na mona na vie. Na modèle prophète ayebisi ngai. Ah, na bité. On a raison. Moni maman. Ansana wapi? Maman bimaki. Quand ando baki maman santoki. Kaka yom ta liboso. Yo omaki ko sala te. Omo yelo. C'est onyoso nga bolo bayo ntimena ote. Ya mo kineki. Mi. Ndio tuza kimya teka engisa kwa mama. Ezaki ndoka mama. Sabe ba temore ba ngasa mwana mtu msuta kangaka 5 ans na botaka te.
e obama soko zonga za na sermon na za na sermon te ngani na za sermon ngako mwana mutu mususu 5 ans na bota kati moi mama so usika banzela na atika mama so kosa mi likambo oyo tozolobela awa eza likambo na ngai eske yo moko oko imagine ke mama kangi nga moko mwana mabala nobala te oui non te mokende ti pas prophète libaku aconfirme nga soki ngai il veut c'est la pardon il dit que maman na bino aso a continuer sur zoba na nzoto na yo oui nga na foi d'esprit balote temi on va de lisusu te on faut moi grandeur à kindoki c'est la tikinga moi mbali okotela kieti tanga na otomboka wa so mutabonga meto lela ndako mama il faut d'abord que non ayeba profondeur makambo ngo uti wapi nenda kenda kinga mo ti pas prophète libaku a expliquer nga clair ah c'est ça nga souci na ngeza ozwa décision ndenge mobala zwaka ozozwa décision likolo mama mutu afo desi na biso te makota za mama botimi mbazala buzoba za kindoki makasi zwa décision makambo oyo nakendeki kotuna Mireille Milolo mwasi ya Patrick Mwaso alobi na ngai mi obama nde kotelema kozwa décision esate ngai na telema te mpo na mona motu mosusu obama yango lelo tolali te basoso dérangement omoni il faut maintenant assurer la vie. Ils n'ont pas maté les lots. Aux autres CP là, chef Nana, prophète, tout comme dans le pas bien, tout changer le pango, tout changer l'âme. Ils ont à cause de ça ensemble. Dans la Bible Zoloba, nous ne sommes pas pour ça et l'angaï, nous ne sommes pas pour ça, nous sommes à cause, il y a œuvre de Jésus-Christ dans le cadre de service. Nzambe atika kote papa nayebi te esengo naza nango nayebi te na partager ona nani nayebi moto na kopartager en tout cas napesika nzambe wana elola merci po ya boye ndako ya kitoko bombai na nga nayebi te en tout cas mbai na nga nzambe wana apamboloka lisusu omoni eloko naye koyebisa yo nzambe akozwa moto na 0 ti annulé na ba 10 na ba 40 en cause de prière au nom de la PDG et Bondo, Mobali, ya maman Hortense na Paris. Tant que moi je suis à mon service na Salaki, à mon dimension prophétie, à mon dimension yabo Jambiki, yabo Bondeli, alobi ti papa, offrande nanga na personne le pain pour le monde. À qui j'ai le lait? Oh, malien bébé, hein? Tangu sa kupeta wale. Na kanisa likola bano yemikia uyu basagana na ngambo. Bamu baya kupeta Paul Chao. Kokisi milimo na Kevin Madum. Hein? Yo okanisaka. Ata lupango zala kuna. Obandeka kombrir na ali sus. Bana mikie balila telansimia. Kutega nsenga na musala. Na pungina no. Na tourner sokili ngwa ya mobile. Na mona portail. Ya kokali. Profeta ça. Bongo sikolo ngukele mbambo nini? Hein? Ulingi na yube ukende sage utuna ngai. Bongo soki yembi prophète secte ukende ngai ba. Ba profeta zali. Asali mais kuwali sa bukendite. Toketi ana liboso to sola toke. Hein? Yo ni ngakaka ngana lobaka. Omona ngalo ko so ipe mona papier. So ipe jouer de cœur. You tell me comment c'est ma prophète. Nyo sukaka yo ne yo. Okozwa action ngami kola na otawela na puissance. En tout cas nzamba pambola ye. Donc aba excellé pende belé disciple ezangi. Donc ils ont il faut comprendre que c'est qui est entré. Entrez. Oh, ils ont un beau gars. Vraiment, ça va. Prophète. Vraiment, vraiment, après avoir Teke bakolo kwanga ngambe grand spécialiste ya maladie lokola épilepsie na kati ya RDC na ngambo na beya pe na ngola bayebi nga malamu peza na pesi na moto opportunité te ya kotraiter malade épilepsie
naza ngamoko na kati ya RDC maladie wana ezali maladie spirituelle babenga yango na kikongo ngabafu ezali maladie ya bawei ekoya lolenge nini ntango baloki moto maladi wana to azwi yango abandi kobela yango mosoko omona mpo oyebaki aza na épilepsie akoyaka te mais arevaka kaka komona areve atikali perte de mémoire ngonga moko aye komiyeba eza mpe épilepsie na grand spécialiste ya maladie lokola paralysie moto akobela tension asali AVC babengi yango accident vasculaire cérébral natani na motuta mosusu mwa neurone moko eza na problème na beti nkelo nazokisi moto normal naza nzambe ya kisi babengaka makubunga mpe koko na yango soki ata lokolo etengamaki to parti mobimba nakobeta makubunga na nzoto mpona sembola moto azonga bien parti wana ezonga normal oyaya o papa o mwana na se ya koko nde aza likolo naotraiteka lokola miome kiste fibrone nyokankao napesaka kisi 3 minutes ozeli na po omoni bene badi obima ezokata na ndambo yo moko ozomona yango naza grand spécialiste ya maladie lokola cancer de sein cancer ya col ata libele evimbi ata esali bambuma oyo babengi na français baganglion ata esali libanga soki okomi epananga natali yango ata echauffe moto ata ezopesa bapasi palpitation motema moto nini douleur ozoyoka ere moko mpe bapicotement biloko ezopike na kati na kotala yango natake traitement kisa kopakoleza te naza sur l'infini Manzengele numéro 11 na commune ya Bakala soki oza na victoire okozwa transport a rond-point ngaba are Manzengele afini Manzengele 11 na ngambo ya Bakala okomona centre médical nkembo na nkembo eza wana soki oke na ngambo na Brazzaville naza na 63 rue Munzombo na commune ya Wenze derrière maison commune ya Wenze place baswaka mituka ya Namakosola petite chose na rond-point Kulunda na Mampasi numéro nanga ya moyi 089 96 18 711 yangamu na Brazzaville pe yango ko kalaten nazo sala pe kuna nazo kene mikolo yo plus 242 04 035 77 81. Bonjour. Oui, dit qu'il est déjà comme évangéliste. Oui. Mais prophète, Nabungi. Mais tu sais Nabuka. Mais est-ce que tu adresses tant au PDG et Bondo, mon bel maman retense n'a pas à Zopé Sangaï le pain. Est-ce que plus sur adresse nous allons bosser avant que nous soyons soleil Yoso n'est-ce pas? Merci prophète. Ndenge olobaki nanga président Ebondo. Motema maman Hortense na Paris. Apesi le pain yamne. Mais faut tout ça là oyebsa. Yo le bel en kizoma boga soki na zu le pain. Na pesa yo département là. Naze département. Kizenga boga. Balobaka bongo te. Balobaka appartement. Merci. Narebaki, au monde je suis un homme puissant, on a respecté ma loi. Oza, un frère autotambonnaï dans le service ensemble. Si l'on a zut, non, vous savez, frère qui est dans boka, Kobangate, Nayebi, Pesangara Tamuki, déjà, il y a yo appartement au Kozwa. Le gros, c'est bien, au Keneko, Tikamé pas ya promoteur, Hippolyte. Na zone qui nous na lycée française comme ça ok tu t'as pas ya promo chérie j'arrive non prophète bon obosani pe tokene ko priele mama Nelly Mabungu mama ya pembe na Kimwenzi. Bonjour ma soeur. Bonjour papa. Ma soeur, maman Nyaza. Problème? Nga kombo na nga chiffre d'affaires na za berger na ki kuta ne kwa to swana. Ah, OK. Anda papa. OK, merci. Berger. Oui, ma na soeur. sepeli makasi ndenge na moni. Na banda bukape mutu moko ya visa ba mama ukena meka kusolola naye. Bana kutena yo koe esalinga bien makasi. O permettre nga na kosa kiti to solola muke. Oui ma soeur. OK. Kama moni.
nasola noka mokie ozwa vraiment temps ebele te ndenge bosambelaka na mama ni ndenge bino mo bomonaka ye azala ndenge mama ni aza mama malamu aza mama malamu mama boboto azala toujours na biso azalaka na elongo na bamama tosala na bango priere aza mama malamu aza vraiment mama mabe te ke oyo tokoki koremarke na eglise ya biso wana mpo na bino oui bondoki o mama ni aza nango wana bino bato eglise na ye bozomona ngo teke mama ni aza na ndoki ma sœur oyo makambo nyonso ozoloba oyo nalobi oyoki yango biso toza na profete na biso oyo aprofetizaka mpo na biso profete na biso aprofetiza bi mama ni aza ndoki makambo nyonso ezoleka na kati ya ndako na biso awa mama ni nde aza responsable nango ma sœur s'il vous plaît pardon nga akoki ondimo te mama ni aza mama oyo akala bana kosambela toujours na eglise na biso me makambo oyo ozoloba eza ya solo te mama obenga mama no ndoki si niveau akolisi oyo boye oyebi bapasi nini oyo ya moni nga nde navandi boye nakomi koinvente papa eza nini ko yo malembe papa po ete eza epa na biso eza epa na yo te yo longwe kuna po ya koswanisanga awa naye koswanisa te mase aza mama moboti jamais okoki obana kobimisa maloba mabe liboso na ye ok namoni bino boza na association ya bandoki Bima. Ma sœur, osopeli musala ya nzambe mai. Bima, comme ça kuna bokendo continuer association ya bandoki. Nani? Papa Bima. Nabi Bima. Ali bisa yimo Bima. Saka mbangu Bima na Bima. Na kombo na Yesu Masia. Na bondeli pona masoto sona ma sœur Android. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ma soeur, ça va? Ça va bien. C'est fini pour y avoir les lots. Nanga Kunangai, Kemo Benakinga. Les lots, Nakina qui est visité. Il y a des cas là. Au sentier, je vais essayer bon, de en fait, là, on a pris ça là. Il n'y a pas de problème. On a évité. Quelle bonne nouvelle. En fait, ils ont un problème, il y a ma bête. On a 5 heures, mais j'ai qui coup de fil, il y a Bibi. A Benga Kinga, il me semble qu'il y a la fin de moi. Mais, dans le sens pénal, on dit, mais les Dieu, ma soeur, Alouette. Omoni, ngai naza na nzambe ya bushima. Soki na koti likambo na yo, nzambe na telema toujours. Na yebisaki yo keno après 10 ans. Hein? Atna poto avec un côté, avec un côté ayakate. Le coup là ngana so. Nzambe nanga a koti likambo na yo. Mon appelle ke koti. Comment ngate zana konzima. Bible zoloba, la foi appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Comment ate akuya pour comprendre les dimensions de Nzambe prophète libaku. Ma soeur, zana konzima. Kubanga banga do komote kane abani ko benga bongo ndima ke non quelque chose va changer. En fait, na sepeli na ngame abanda lo babongo depuis kala na oya ayakate na oya ayakate bien sûr alobi na oya na yebiti yango na lukio na yebiso ko tsango na mabondeli moi alobi aya pena mo. Kubanga te ma soeur. Kubanga te zana kimia on les a pas kamiki. Mais le cas de Jessimbi, Dieu a le contrôle de notre esprit. À part ça, bonne santé, bonne activité, bonne activité. Santé, ça n'a bien prophète. Mais dans un cas, mon boy, ils ont un problème, il y a du pain. Ah bon? Pourquoi vous savez? Ils ont un problème, il y a du pain. Maman a dit ça à Botinga, ils ont un pain de maman famille. Ndé ba yo quand ils vont venir, il faut battre. Mais quand on a banda bâti à vendre depuis janvier, c'est les lots. Bah, on presque na commissionnaire, mais moutoyo t'as pas ça.
Parce que la qui n'a pas au coup de la maman n'a pas solo la problème. Wa bashaka ba. Ma sœur, au monde, c'est l'esprit mon quoi bien kango l'esprit jambique. L'esprit jambique. Oui. Ils avaient esprit oyo. Et voilà dans sa maille. Et bien moko. Mais esprit wana qui n'a encore qu'on freiner l'imitation moun pas progresser ma sœur ko ba maté. Nazana nzambe ya bushima. Hein? Ko ba maté maman azawapi. Maman zani. Bon sur le pan aux azawapi. Le pan aux dans ma campagne avenir Ngumi. Ma campagne. Ma sœur ko ba maté. Ko ba maté comme ça, si il y a des jours, je vais prier, je vais gêner pour ça. Comme ça, dans l'opportunité, et Dieu va faire quelque chose. Ça va? Quand on est dans l'eau, mais quand on est dans le messana pour le banana, na tsalwa mo na kata club na biso awa. Club na biso ya maître Rambo ngai lumière. Na tila bino lwa. Na loba ete mutu oya zela na kata club na biso. Soki ya longwe esengeli to barrer. The game lokola ya signé kolongo na club na biso. Likolo ya makambo pambala. Esengeli to tchae fait. The game esenga na ya akufa. La paix ezalaka yo soko longwe na kata club oyo. Okokufa. Kaka ndenge pe tozotia loi et pas des games esenga na ya kende. Pour des games comme côté le melanga. Des games comme ko panza na sango partout. Yango lokwa na lingité a panza na sango wana n'importe quoi biloko wana zolo. Esenga des games. Je pense on a lobby yango wana et kotika la bongo. Moto kolongola wa zate. Kambo. Au lobby yango na 6 amis déjà. C'est ça. Et moto kolongola yango te. Zate. Marqué des games à signer que l'on a club soit on est aux Akaliwa et si ça l'est mis déjà c'est ça éponge pombolo la forme à matin yonde na routine d'aller au taquet des games après ngamo ko na oyana ko sil sana pour des games comme ko sakana na des games moi na qui on a la kisi musala des games na soyo pona yo kaka conseil ya bijou makaya mama social na kati ya lingwa soki na yo kaka conseil ya mama basa bo peti mengai na tika la ko so des games te na kati ya soki pona aider mais na zo des games mais lokola mama basa bo peti ayebi saka ngai ya mama na zo des games na kati ya aya ko s'intégrer na kati ya mais nous sommes unis pour le bon. Nous sommes unis pour la mort. Éponge. La paix. Je dis pour la guerre. Obama na bombi mingi. Na pila parents nanga, na pila maman nangai. Poni to ezoleka maman nanga ko ebango to. Donc na kota libala 5 ans na bota kate. Tandis que maman ndi mtozo sala biloko nyoso. Obama, so ezaki maman anga mtozo sala nyoso eleki. Na munoko ozalaka nango. Olingo tianga wapi? So pona yo buli ezami. Ngai na osepela nanga ndi to sali 5 ans to bota. Mais so sala eloko te Obama. Maman na yo wana oya ndoki. Akangi biloko. Yo leke fane na église iti. Siko ngana beta maboko. Yoka. Mama ba Obama osala ngani. Te mama nga foye. Moi mususu yoko suka pela nakati ndako mususu. Ozo makambo oyo moko ta mama. Po mama lobani. Ko ya osala nini? Te pasi nangeze sengo mama. Ndoko bota la ngai teze sengo mama. Seke jape sengo na yo. Kipo so na sengo. Esengo oza pena sengo tozanga bana. Na tawo to sali. Mutu azoluka mama mwani osasema mama yoso za mama. Ni mama mutuki na malemi mali. Mo prophète il va ko. Ke malobaki ki. Ye mo ga iba. Ye mutu tozaina na ngomba ku. Malobo alobaki. Olukaki te. Est-ce que ça professeur ba ki yo kotomboka lisuti. Tango ozo tomboka nde mama zo profiter. Omwe nazo meloba na ndenge tango yo za toujours na kanda. Mama na zo na kanda tizo sanga pasi. Na 5 ans. Oyo biso bimisi mbongo no ya pasi. Famille nange liango.
Mais non, pour te relever le côté. C'est comme ça, complice de maman bien. Gaïmi. Mais oui, n'ayez pas ça la carte. Pour sauter les matins, on se sale le côté. De grand na tombo que la maman a. Naza na musuni Obama, naza libende, naza musuni. Yoka, moi je suis mais mon ton mémoire là. Chose grave ça que il est mort déjà na kindo kinaye. À qui déjà l'église? Eh, né à quelle église bon rasi nanda ko atika tanda bouté. Ata de chez tikali. Tout le monde ingénieur Landry Matondo to solo nae okina otama mati to solo nae au concert pe sa biso ko ça mon prophète nemi comme moi va vite mon mati maman ya oganga awe sala bien te nga souci na comme siko na posa mwana soko za posa mwana tenga ko posa mwana mi ngaza mobali na yo bomanda oki ona ebisio bomba ndaku na yo makambo ele kala ndaku yo mwa soko me mongote na famille na bino oki esi la kala ça va chez mina sika souté na yo ACP bébé Bongo je ne rassure na tombo ki bongo Monsieur, on trie au boy au fandi. Nangote libaku. Na kolinga ngote ata muke na nzangote. Soleil. Yo lingi o imposer sur ngai. Na ko imposer yo te. Libaku oyebi fini no yozwe lengati. Oyebi très bien no zawana. Loba yango éviter. Boni ko libaku, boni. Ezani. Tala, Soleil. Soleil, ça c'est ma maison. Oui, bien sûr. Na bala kilo, na boité. Mais Abraham a n'a pas si combien. Jacob a n'a pas si combien. Voilà lié. Tala. On est sur la chambre. C'est moi le chef de la maison. Na kolinga yango te des enfants makoya na kati anda côté libaku hein. Soleil. On vit le et comme ko bonga, nzamba comme ko pambola. Soleil, on mato kita. Na comme na pousse la deuxième femme. Jamais libaku ko simba, te petit ka ko simba te. Dai ni zabul. Tala kande na lo. Kana lobi. Abraham a n'a pas si combien. Jacob a n'a pas si combien. Son est plus loin. Salomon. Basala nzambe puissant. Au côté basala nzambe la puissance. Ngaku ko basala nzambe. Tala. Tala. Comme il veut kutanga na moti le longa la tika viwana. Na zo bikota na kata bonzambe. Siko yo yebisanga lelo. Te ba kolinga mote ba kolinga. Naza pasteur à Liboso ou bien prophète à Liboso na monde oyo. Même la Bible les autres, Bible dans Luc chapitre 15-16. Bible est le béni que l'homme, ceux qui ont un bal, au monde que on a posé il y a deux enfants, soit des enfants, mais pas tout ça à l'aise. On a sorti le bana. Au Bible, au boy, nandako. Des enfants oyati. Ah bon? Oui. Donc yo limite le nanga. Ah oyate papa. On dit on a pas ça. Oyate papa. Kukanza mabo ndo lo belanga. Na fio kutanga. Mais tu m'as l'aise. Aux amis libre. Tu sais. Aux amis je calme. On est sama à l'aise. Ce que on menenga vie moko boy on a posé les gens so sanga suna makambo ane simba te papa. Ce qui ressemble on les a pas intention. Et ko simba te. Ngai esina ebisio. Et c'est un rapport de grand frère na yo Abraham Papongo. Na pe na yo. Na yebisie que non ngai. Non, c'est des enfants. Jamais. Grand frère n'a auto accompli jamais quand on fait bloqué. On pas jamais non aux autres tenez la main. Papa. À part Bible, les temps la Bible, mais c'est la boxe. Ngai. Je suis un grand boxeur. Papa. Abisio. Il faut qu'on baille nanga. Ndende na saboy na kotika na kondima to so moi si musoti andako. Jamais. Papa, raisonnez bien. Abisio déjà. Ngai na chef. Papa. Nous ba ngai. Il faut qu'on raisonner bien. Na raisonner. Kanisa bien baille nangai. Kanisa. Kanisa. C'est là. On y d'apprendre. Baby Salomon. Baby Joseph. On y dit Moïse. Un homme puissant dans la Bible. Est-ce que péché est à wapi? Péché est à wapi? Mais il n'a pas la deuxième femme. Il va pour ça là. On est boy. Il n'a pas su qu'on a l'air. Jésus. Nzambe na boya mona kombo na Yesu na telebila mona kombo na Yesu Nzambe na ngai olobi nyonso eza révélation condamné na condamné na kombo na Yesu na condamné na kombo na Yesu na telemi milimo nyonso Nzambe na ese pio vi mbai na ngazo kinga nango eza poso
c'est impossible. Attends, mon frère. Hein? Té, yo yebisanga. Combien il faut repérer son bongo, on se met dans une barre de fer, dans un type de qualité. Ingénieur, on a bien dit on a une minute sur yo, ndak et kouei. On dit combien ils ont Koukenga, côté les missa, ndak il y a étage noir. Mais comment il faut repérer son bongo, on se met dans une barre de fer, dans un type de qualité. Ingénieur. Monsieur Bimoussato, tu es vraiment? Jusqu'à quand au tika ugangi la ingénieur mo mwanda kuna libaku na ala yoki no zukanga ingénieur ba barre de fer banini libaku ti le penza yo zo souffrir ma barre de fer la bati na mboko yo mais zo zalaka moko libaku zo zalaka moko oui mais ngana yedi kina Kinshasa ils ont une maison moko de qualité oyo ils ont tek ba barre de fer na bati parce que tous les maisons dans ce ba barre de fer na bati ils ont ya wati c'est là libaku au moni Kinshasa mobimba banda kunyoso étage au moins là-bas les choses moko et ka ba bien bati bien ya qualité ya bien la maison est noire maison est bon maison est bon oui oh kala oui bi ba les singa ba maison belé tous les maisons la kisanga est décevant nga à deux maisons mon côté ba na ba côté nganda que étage donc ils ont ba maison ya fouat mon frère au moins TV aux autres ngapi na tsaka mo nda kunanga ngenge na somba bati la barre de fer est bien, la maison est bonne. On doit nous le télé mal beaucoup. Ok, nga na konzima. So na moni, la barre de fer na bati la maison est bon wana. Et ya malam, ne na ndimi. Papa, awa, tu as la maison est bon. Tu as la qualité. Tu as bâti, tu as tuyau, tu as la barre de fer, tu as la tonne noire. Donc, il y a qualité. Il y a qualité. Donc, ce qu'on met qui au yé, au monde qui non, en réalité, tu as la qualité. Donc, si tu as la barre, il y a qui ceux qui sont dans le et qui sont la qualité. Mais quand il y a la qualité. Donc, chez Bo, il y a la qualité. Papa, s'il vous plaît. Ce que nous avons dit, ingénieur nanga, aya awa po asomba bati na baba de faire la qualité oyo olobi. Na expliquer ndenge abozana wapi. Awa to na Prince Kasabo. Na ngambo ngiringi numéro 83. Numéro nanga 081 666 83 36. Sokoye na bayaka okuta Michel na maison Eboro. En tout cas, merci Ebama. Oyebi depuis on a fait une maison Eboro. Oyebi tant les chantiers nanga et comme que les dada. Oyebi papa de fer, il y a qualité. Oh il a soumis en ballon chantier qui est dada ingénieur à que non. En tout cas, papa de fer na type de soumis en ballon. Trop sûr. Aïbsa Kyo, Bakou, on peut s'en avoir raison. Na maison est bon, bison des solutions.
Yaboga. Déjà si ne bengi déjà maman Shabuya. Mais yobe uyagawa uloba kakagite. Kaka shuku koti mbangu. Tangu bimawana ubimina yo. Uboselike tala mbidika pesa ya kawaii. Papa mbidika. Omoni ngande zakaboy na yebisa yo kompala ngate. Ngai nazoka mbongo soki prophète akaniselinga. Yebala ye akokanisela mwa cheke. Sena yo na porte na tikisiot. Yebi malamba mako ate 500 fois ipamba utsikile ngatete na kamata café. Soki soline prophète mbala mako pa lusoli ngai me ngale poda na porte wa yo njela kuti bimila ngale tikala kumona yute. Yenda. Mukolo ya ona na pesa kwa soki sapa tumba. Osepela kati. Tabela yo upesa la yo poche le mot esa ni pesa la ngam. Papa bien. Madame. Bonjour maman. Bonjour. Vous pouvez place mon sala. Na je vous solele mwana ye bogali mo quelques minutes kala ipam. Merci. Ya bogali ne sele balade. Inaka. Ya bogali. Maman prophétesse. Regarde. Maman prophétesse date. Tout bon. Ah merci. Seigneur na Christ nous kimbo zabe. Katiki rencontre on a beaucoup de ensemble nous se tokoser la tête chocolat maman ba chike bisango bolo. Amen. Shonda bobo hoko shonda bobo. Isaiah Boga. Amen. Maman na kota qui déjà la profondeur. Amen. Amen. Ok. C'est bon. Et là on a bingelaki yo awa. Namonaka otambolaka. Donc place nyonso papa zalaka yo zalaka te. Yango na bakite na benga ono na meka no ko sono maso muke ongaza na. Ya nangi na tuna hapo. Est-ce que ndeko tambola na papa na banzela na nyonso tu. Ba délivrance na ye. Est-ce que ça la on na bala basu bien ça la on peut na bani bani. Posa mutu na yo panzana na panza yango ngana za dekem autrement dit Satan provoque Jésus. Et comment Sigoro. Comment Maman prophétesse, merci pour la question au Tuninga. Prophète, une femme de salle là, ozo battre là-bas là-bas. Maman prophétesse na yopé. Maman lingo kwesa bondi munyoka na zuwa. Maman prophète, azam tunanzambe. Aza homme de Dieu, homme puissant, homme de la nation. Boga, est-ce que vous répondez à la question au moins à tout le monde? Yama maman n'a pas répondre à vous. C'est comme elle a dit ça, maman. Prophète n'est pas zawana eliko le bateke à la mukine kana tama ka sentiment à lever que non assemblée là-bas na basi. Non! Asolo la kina
batuni ye prophète na mokili oyo bato bazobebisa mboka o est-ce que oyebi bango prophète alobi te nzambe limbolelanga banani bamoko nzambe ayebisi o mwana na ngai eza bana basi bazobebisa mokili oyo bana basi baza na esprit ya basentiment bana basi baza na bacourage moko boye inutile nzambe abandi kotelisa prophète beexemple alobi ntango yesu avandaki na bayekoli nani oyo akotaki asokolaki yesu makolo c'était la femme yango omonaki nabengaki opamba te puiske ata na balabala na otambola bato bazotengisanga babi mama tomona mobali no asalelaka nzambe mais priere na ye ekomika na bana basi yango moi nabengaki yo natuna yo mpo oyebisanga nanu vérité puiske epa na yo na okozwa vérité mpo ozalaka na papa mama lomona milimo zuwa mama lelo nayebisa yo soki bana basi bazwi délivrance ya prophète omona nde bachange omona mwa mobali abengi mwana mwasi yaka ayeba na moko ayebisi eke nano alingi yo oyokamasa koloba boga ngande na fanti bo naza mwasi ya prophète ya buzoba te mpe nabengaki yo apo oyebisanga buzoba te nabengaki yo mpo oyebisa ngai oyo nazalaki nango posa ok nangi naloba boye lokola yo otambwaka na papa ozwi eloko moko to na oyo nga natuni oreponde ngai te ok ça va kende kasi. Merci, maman prophétesse. Kimia nzambe ya prophète Baku ezala na yo. Ya, kende. Kende na Yesu, hein? Merci, maman. Okay. Mais mon lit m'a jour. Malebe. Attention. Attention na yebiso boga. Soko tamba no ba na ko miete. Attention. Zati Rambo mutazati éponge nanya mwe kumeka ngai de Rambo entra na ngai de Rambo mutu oyo ayoko meka biso na minute oyo isa degen degen après quelle arme